Bisogno santo sabone nascere moko Madia Star TV etala na monate bato bandima Christophe Songo andima Tati Hilenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Chalaketa le grand collaborateur Christophe Songo Nakatia Madia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Hileda Angel Loué la mignonne Bisogno soto sabone na chaîne mako Madia Star TV etale mamuda te bato bandima Madia Star TV Zambaba Media Olinaka bakaba news bapik na batéâtre s'abonner comme ça dans votre chaîne Madia Star Télévision, votre mission Angola. Sur ce, Danity Monga est toujours là pour présenter cette émission autour d'une analyse. Ah, tu beta moi ma solo mingi, tu beta ma solo ya musique, tu beta ma solo ya Ferregola, tu beta pe ma solo ya réconciliation, ya pasteur Denis Lessi et na Mike Kalambay. On doit parler et surtout na ba makambo belé oyo eza koleka et surtout dans notre pays. Quant à moi, je dis merci comme ça à maman Madia Star Koleloko, na pesi merci na Ntiala, papa Ntiala, na pesi merci Pelisusu na Angel Loué, mon star aza toujours star, merci comme ça na Dadi Lenda, merci à Christopher Songo, mon mobali azanga relokote na poche, merci à Blanchard Mabala, Mimika Zongo, Pecos de Londres, Titina de Londres et Binonion Sobozakaba Mouré à Madia Star. Sur cette plateau, je ne suis pas le seul na kati ya plateau awa naza nande konanga o na yambi o déjà na ozala na sengo ya koyebisa Ntiala fongola biso pour na pesa déjà bonjour Star. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, bonne santé. Oui, santé bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Merci Bako Yolanda pour la première fois na chaîne na biso Bako Luka Bayeba Kombo na yo Kombo ezana. Caroline Elengi. Voilà, Caroline. Caroline, ce qui est là, dans le but, ça l'émission au Nayo. Je crois aux appels chrétiens. Hein? Oui, les appels chrétiens. Nous sommes là, nous sommes. Dans quelle église comme ça? Et puis il y a pasteur Mardoché, Nakana. Nakana. Oui. Voilà, les lots Oyo, je crois, au Landakapé, les réseaux sociaux, au Landaka, Makambu, Oiza, Koleka, pas si mal na les médias congolaises, na Bissoawa. Est-ce que au Monaki, réconciliation, il y a frère Mike Kalambay, na prophète Denis Lessi? Oui, bien sûr, na Monaki Angope na Yokaki. Alors, sur ces yo, le bani n'est pas yango. Alors, ndenge basali nzambe. Est-ce que mosali nzambe pe akokyo za l'ennemi na muninga na ye? Ah, yango wana vraiment lokwango. Entre basala nzambe, bakoma na ba conflit moko boye, na ba musicien moko boye, to entre bango na bango basala nzambe. Mais nanga na oka moi, donc bango bazoza na conflit entre bango. Annonce ni oyo ba va prendre biso banzimi na bango kati na litomba. Baroté ya biso nini parce que bango nanu baza ba conflit baza na boyo qualité bon pour ngeza vraiment mabi makasi ils ont vraiment mabi makasi ils ont mabi makasi. Alors est-ce que nandenge prophète Denis Lessi alobaki alobi abandai koluka akutana na Mike Kalambay aboyaki parce que ayokaki mwasi ya Mike Kalambay Peniel ayaki alobi na voilà likamba ko wele les aboy boy yesoka bandai ko sala ngo bandai ko take Mike Kalambay bongo po azaki na posa pe ayoka Mike Kalambay. Est-ce que akoki ko zwa problème ya foyer ya moninga ko memango pe na télé? Akoki ko memango na télé te
ezalaki eloko moko entre bango en famille bameka kosolola likambo yango parce que télé eza télé Voilà. eza oyo eloko ezali ya monde entier mutu nyonso tu azoyoka azolandela yango vraiment. Voilà. Aza kolandela yango, bien parler et surtout on est là toujours na kolinga ko tout déplacer parce que mbule ezoko banda bande ko to déplacer pour permettre biso to changer moi place pour mbula et lingé boma biso nsala to le kata na plateau mususu pour awa moi mbula to bata mata kuna pour to si émission na biso. Si fidèle ami internaute to changer plateau parce que vous comprenez déjà que mbula ezako beta makasi, je crois toza vraiment abattu Nambula awa voilà ndenge to bande ko solo là ma sœur tozaki na place oyo toza ko lobaka basali ya Nzambe na ndenge esalamaki na télé. Est-ce que na télé za propre ko bimisa na ba makambo ba foyer ya basali ya Nzambe? Bon pour na ngai mais c'est les journalistes soit Kambu, entre bino na bino, la stade ensemble, qui jamais comme ils sont en plein air devant la télé. Parce que la télé est à et loko ils ont l'accès au monde entier. Ils sont sur la yango. Ils ont un secret ils sont entre nous. Ils sont comme ils sont la télé. Ils sont vraiment propreté hein. Si on a bino bana Nzambe lorsque bomonaka na kati ya église bo stambelaka bomonaka sous pasteur on a pasteur oyo ba discussion et ça la rabino na onde et ça la rabino vraiment pas si hein et ça la rabino bien été parce que bango bazo lesa biso parole o ezali ensemble bango nde bazo talisa biso comment to ko avancer na makambo ya ensemble allez ko bango moko lisusu binemi bango moko lisusu binemi mais na tango entre bino na bino boza na binemi wana voilà bosala makambo moko boy entre bino et après biso bampate na Nzambe toye kati na lingomba pe bozuma boko utie biso voilà bozo transmettre biso eloko nini et ça vraiment bien té ça vraiment bien té en tout cas basali ya Nzambe to meka quand même moi pour changer to ba ndenge nini ya ko sala musala ya Nzambe. Est-ce que et comme la bino pe ndenge osambelaka na église na yo pasteur na bino pa sala eloko moko devant bino pe boye bosolo line non dadi eloko osali c'est bobenga ke dadi to ka pasteur bon wana zali asa dadi pourquoi ki dadi wana la problème pona ngai ngaku tunabenga ngai général kati na nkolo kati na bonzambe akoma général comme général parce que il est vraiment bon na beti tolopo aza vraiment notre atikala osa bêtise ah t'es même pas non tu yoka tepe notre monate non bon monate ouais voilà sur ce to beti masolo ya basali ya Nzambe ndenge na promettre bato est-ce que oyoka rapper ba musique ya mokili quand même oyoka quand même bande ko na biso ndenge pe ba betaka question les a passe mais non répondre parce que oyo ezali nzoto voilà à un moment donné ozoleka boye pe oyoki misiki moko boye ekoti mais kati na biso bana na Nzambe okoki jamais otiango na makanisi mais ozapela ba musicien na yo oyo tolobaka lokwa ba musicien mokili o pe osepelaka na bango oui bazali voilà nangi to beta no masolo ya Ferregola est-ce que oyebaki album na yemo kabimisa ka dynastie oui ouais voilà oyebaki koyoka ngo moi quelque chose non tant yoka ngo ezate tant yoka ngo ezate eza question qui Nzambe te mais par rapport quoi mais est-ce que oyebi ko ndeko na yo ngo Ferregola ba tourner na libanda na ndenge aza ko évoluer na musique na na album oyo oya bimisi ya dynastie s'il faut que olobelo moko na Ferregola okoko conseiller ye nini to koki kolobela ye pe nene pona Jack set na ye bon eloko na koyi koloba na ye eza kaka encouragement ebele ayeba kaka musala na ye ndenge azosala continue ko avancer mpona kosala musala na ye wana en tout cas eza vraiment malamu ouais. Voilà, merci fidèles amis internautes. On est toujours là en train
de parler na makambo ezalaki actualité ndenge eza dominé na olinga surtout simba mwa branche moko ya moke na makambo na bino pe bana basi ndenge ezali koya bafi mosusu bakomi kokende libanda ya mboka pona bakendaka kolia bakaka je sais pas étant qu'une femme ce qui je crois makambo wana lere komela ko na matoi esala onde bon makambo wana ya biso ba jeune fille o tozokende koluka mbongo na niveau moko ya kolia eloko babengi salité eza vraiment propreté oyebi vie ya mbangu eza vraiment mabe makasi na vie faut kozala moi patient nzambe apesaka awa a récupérera te apesaka pour du bon mais bisika oyo biso bana basi tozokende na lisolo nga na yokaki concerné lisolo ya Dubaï voilà eza vraiment bien te eza bien te en tout cas pona ngai nazomona oyo eza temps de la fin moko bo parce que to comme déjà na te ya suka po ba makambo mususu oyo ezalaki ya kobombama mais to comme kosala ngo ya polele mais na kosenga na ba jeune fille lokola ngai ba jeune maman en tout cas bolanda vraiment vie wana te pona ngai na ko préférer ko botika koluka mbongo na nzela wana bofanda boluka mbongo na nzela mususu bozela nzambe nde muta kopesa eza te ke bokota loge eza te ke bosigner bo eza te ke bolia bakaka wana eza mabe makasi eza vraiment mabe makasi bandeko na ngai ya basi en tout cas boluka botika eloko wana botika eloko wana vraiment merci tokomi na suka ya émission na biso oyo nazalaki na esengo ya koyambela bino ndeko na biso ya mwasi abeti pe masolo ya bien est-ce que na parcours ya vie na yo ti oyamba nzambe makambo nini elekela ona akutana mpe na makambo moko oyo ya ebele ya akutana mpe makambo moko ya ebele nde na préféraki makolo na ngai nyonso mibale liboso ozalaka nona ozalaka danseuse ozalaka nani bon ngai naza na ngai artiste oyo azosala na kati ya cinéma ya papa Francine Tiala donc naza artiste na ye oyo azobengama na nkombo ya Caroline Elengi siko baproblème nini oyo okutana nango na vie oyo vraiment ozwa nzambe opesa ye place nyonso na motema na okoya kosala oyo bandeko basi mosusu baosala bon eloko moko ezalaka kati na ngai na kati ya makambo ya nzambe baponami bazali babengami mpe bazali nga sikoyo namona naza mpenza moponami oyo ye moko nzambe azwaki mpenza boye abi te mwana mwasi oyo karo fo azala moponami na nga moko fo napona ye yango moni na mipesa na ngai epa na ye mpo namoni tout est vanité eloko eza nango te sa nzambe po pema oyo tozopemela ye kaka ye mei moto apesaka nyonso tozomona eza kaka ye soki tobi totia nzambe de kote en tout cas eloko moko eza te eloko moko eza te yango tozwa sur 100% tozwa même 99% topesa nzambe ya lola 1% topesa na moki po ye nde azomérite yango po ye nde aza leader. Merci po ye nde aza komérite po ye nde aza leader. Merci na bino nyonso oyo bosepelaki kolanda biso bopesaki biso baton na bino bopesaki biso oyo nyonso tour ezalaki ya bino po bolanda biso na kati ya ba émission oyo. Merci na yo pe oyo partageaka ba vidéo na biso. Merci na yo oyo osabona nanu te osabone lisusu eko sala biso vraiment kitoko mingi sur ce nabosa na te kopesa ba merci na bayanga mama Mabia Star Angel Loué mwana Star Aza Star Christopher Songo Blanchard Mabala Fumu ya Miyake Pecos de Londres Tituna de Londres Mimi Kazongo de Londres et pourquoi pas de dire merci comme ça à Papa Nsala et surtout toi qui n'es pas abonné dans cette chaîne. C'est la toute première fois chez nous ezala. Yonde mutropé sa makasi, europé sa bamakambo bien, s'abonner dans Nsiala TV et resala biso vraiment kitoko mingi. Merci les sous na yo o s'abonner na Mabia te, Daniti Mangazara na Mabia Star TV, yaka s'abonner et resala ngai
vraiment kitoko mingi. Un mot de la fin na yo okoki koloba nini na ba nyonso balandi. Ya koloba ezali ke en tout cas ba fan club na biso en tout cas bozala toujours connecté pour na kolanda chaîne na biso oyo pour na kolanda ba conseil na biso. En tout cas eza bien et ko faciliter bino pe ko aider bino. Mingi ya koloba ezate en tout cas na pesi mbote na président na ngai papa Francine Tiala wa Simi groupe les élites d'Afrique. En tout cas zala toujours likolo. Zala toujours likolo nzamba lola amona yo pe amatisa yo. A commissionner ma dimension moko oyo même na biso moko na yo papa journaliste to kokamu. Na bike bien ezali o nzambe ya bombeli biso. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'était votre sœur Caroline, votre artiste, Oyobabengi Caroline. Elengi, quant à moi, Dani Tumanga, Sogi Nzamba Zongite, Nana Binoka Boy. Pour 2022, Mbutu Mbutuka na terre. Bye bye. Mabia Star TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yango turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kansika biya ngana ringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa